Mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur Congo France Télévision. Messieurs, dames, vous allez intervenir aussi parce que nous sommes une émission socio-politique mais aussi culturelle parce que nous échangeons de tout. Nous parlons de tout. Nous sommes Congo France Télévision. Messieurs, dames, là, nous sommes en direct sur Congo France Télévision. Beaucoup tard. Vous changez télévision, toi. Dégo. Vous changez parce que l'élo, il faut que solo la makambi ya mboka. To solo la makambi ya mboka, kolala kola muka ezali habitude. Soki yo mona ezali habitude, soki mona ezali habitude, etali ondeko. To kolobela lelo makambi belé, makambi ya bunagana. Félicitations à l'armée congolaise. Soki félicitations à l'armée congolaise parce que tout le monde est beaucoup à 2 km de Senga, na Bandeko FARDC, na chef d'état-major, na Bango général, mon amboka Christian, le général Christian, Chiwewe, Abunda Makasi pour nous récupérer Mboka. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de la République, Ndeko Fachi, Bokulaka, a été désigné facilitateur, soit chef de dialogue entre gente na pouvoir, na Tobago soit na Tchad. Est-ce qu'il y a un solongo? Parce que hier, moi, on a un problème na Katambo. Et puis, on a un solo ya Bunagana, la Mbi, Yangandeko, mon amboka Niko Soba, Mbote. Mbote Ndeko Sombo Dibele, Kalaka Ngumba Kisasa, na pesi Mbote Mingi. Bandeko nanga bazana ngambo ya Congo Brazzaville na pesi mbote mingi surtout bandeko nanga o bazana Bunagana ke longonya na FRDC na pesi mbote ya bandeko nanga ya territoire ya Kwamutu na territoire ya Bagata pesi bango nyonso tu mbote na pesi bana Kisasa bana Congo nyonso tu mbote mingi na bosanite bandeko nanga bazana Maluku o bakimi bitumba Bobana Mongata, Bakimi Bitumba, Bobaza, na kati ya capitale ya Kisasa, awa Bakimi Bitumba, na pesi bino nyonso tu, mbote mingi. Voilà, mbote mingi, mbote na, bakongole nyonso bazali partout, o bazali kolanda émission Podium du Peuple, émission na bino ndeko. Ba numéro ezali wana, bobenga biso toujours, pour na kopesa ba avis et suggestions, pouvant aussi permettre que toi améliorer l'émission Moussoso Goya, pouvons aussi permettre à l'autorité au Bazako Kambamboka, Bakambamboka Malamu. Mon amboka boni susu, tout le monde qui Baudio Tambole, de Godel Safou, Azo menacé, mon amboka Kadima, ou un journaliste, à lobby, à Rotamana arme à faire au BT Massasi. Est-ce qu'un député de circuit comme hier, ancien journaliste, a traité ma propos, bongo bip, les députés, le président du Parlement a inquiété, la justice congolaise a dit qu'elle est morte. Tout le monde a dit qu'on menacé. Mon amour, Molendo Sakombi plutôt. Mais est-ce qu'il y a attitude de Wana Denexef Azui? Est-ce que c'est normal? Ndeko Sombo Dibele Kalaka Ngumba Kisasa, au moni que. Likambo etali ba honorable azali molobeli ya peuple mais il faut zala exemplaire yo komi kolobake yo député o tambola na mondoki po beta masasi ozi mondoki yango wapi yango tozo senga na justice na biso ba interpeller honorable Safu po zaki mopanzi sango lelo ba okomi honorable mais faut zala na o laksa exemple ya malamu na population na yo o efotaki yo mais okoma kolobaki yo naza kotambola na munduki pona beta moto makasi. Est-ce que justice congolaise a ensemble ça? Yango moni tozo senga la ministre ya justice ba mekana kotala likambo wana un honorable député élu ya peuple okena kokana ndeko na yo ke na kobeta ye masasi. Mwana mboka est-ce que ezali comportement bien parce que tout le monde a dit justice etikali lettre morte, tout le monde a dit ndeko na biso mwana mboka o bakangaki alobaki mokonzi mboka akozwa bali na mutu akozwa mbuma na mutu. Est-ce que lelo akota toyebi ke wana atakaki président mais oh Daniel Kisafako lobake ye
azota mona ba arme audio ezali azota mona ba arme akobeta mona mboka Kadima ozali journaliste lokola ye parce que journaliste c'est la raté journaliste assiste à musala na été journaliste c'est un métier libéral mona mboka so maloba mais yango moni ndeko Somodibele kaka ndenge na tozoloba wake esengeli un élu du peuple azala exemplaire okolakisa exemple po peuple apesaki yo mandat wana po kota na parlement wana aza kotala yo moto nga na pesaki ba voix na ngai comportement na ye ezali ndenge nini vis-à-vis na misalo ya za kosala na kati ya parlement na lolenge ya kokana baninga teke na kotambola minduki pona boma yo non wana eza infraction bato ya mibeko bayebi eloko nini oke ntango yo okani moto olobi na yeke na koboma yo est-ce que mboka na biso tozala basérie vraiment bon Daniel Safou député est-ce que akozala bina élu lisusu mais nayebi si yo Somodibele omoni badepute nyonso to bake kosala théâtre na kati ya parlement wana oyo eza parlement moko donc ezoyokisa bato soni bato bazosala mabe bozotika bango bozokende kolanda makambo mosuku ezanga ntina ndeko Sombo oyebi na mboka na biso moto lokola ministre de l'intérieur azali moto moko ministre ya justice non ministre de la défense il faut pas interpeller bango na parlement comment situation sécurité na mboka eza malamu te bato bazokufa Sombo lelo kolamuka boye okuna babomi bato bakati bato kingo batumbi bato basali boye ministre de l'intérieur rapport mon côté na parlement bozo ko interpeller était ministre de la défense yaka na parlement peuple aza kozela oyebisa biso bato bazokufa na mboka boye ndenge nini ba guerre tribale par-ci par-là koto bayaka na bateke kote kuna baluba na boye na bakongo kuna boye partout na bunagana kuna epai alors ministre de l'intérieur il faut bon interpeller bino bozo sala biso ba distraction na parlement yango moni parlement ya mbaloyo na 2023 bozo senga la population bofungola miso botala banani obino bokoki kokende kopesa ba voix kopesa ki bango ba voix na se ya mbula oke voter bango lelo otala ekomi parlement ya union sacrée pour bakene ko réjouir na bango donc olia bombo parlement ba juice donc bazala bango non makambo eso sala na mboka etali bango te koto le président parlement dialelo koto ba député dialelo donc toza koyeba te nani oyo biso topesa ki ba voix voilà nani topesa ki ba voix mwana mboka Daniel Safou ezali pasi ya komona ba mention alimentaire ndeko na ngaya bozona nanga mwana mboka basé Somodibele est-ce que bana ya Moamba bakosepela lelo na député na bango Daniel Safou na ba propos na makomami ya komi akokomela mwana mboka Molendo Sakombi que il faut apesa mbongo pour azala mention mosala contre ye mwana mboka pe Molendo abimisango ekombi lisusu azana ba arme akobeta ndeko Kadima ba arme donc il y a comme assassin parce qu'il y a des audios et ça passe dans la mboka mwana mboka tout dans la solitali communauté des états économiques d'Afrique va désigner les lots mwana mboka Félix Tshisekedi comme facilitateur nous avons aussi un dialogue entre les militaires nani est-ce que à cause de la pour les militaires parce que bandi ba lucha batindi les lettres lobby balobi na mokonza mboka akende kopesa ba militaire mbote tant ba militaire basala coup d'état est-ce que à cause de la hypocrisie si ma français pour yemo basala ba problème ni le kopesa comme conseil ndeko Nikoso bango bon ngai na kopesa mokonza mboka conseil kaka boy esengeli mokonza mboka ayeba pe biso wa ezali yeke awa nano epa na yo moko makambo ezo simba te ebongo epa ya baninga okende kotia kimia ndenge nini pamba te Somodibele mboka na biso kimia ezali te mboka kimia ezali te bongo yo epa ya baninga okende kotia kimia ndenge nini donc avant okende na kotia kimia na libanda yo bongisa nanu awa Somodibele pourquoi basali ka choix ya monsieur Tshisekedi bon nayebi te selon bango ndenge bamoni
bapona mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais ngai loka na kosenga na président de la République abongisa nano awa Sombo Dibele ezosala pasi komona bandeko ndenge bazoko lolenge bandeko bakufi kaka na territoire ya Kwamutu ezosala pasi Sombo Dibele kokata bato bakingo koboma kotumba makambo wana nano esilite yo wana baponi yo okende kosala médiation kuna na Tchad to boite eza malamu mais bongisa nano esika na bongisa na ndako avo bimalibanda bongisa nano awa. Est-ce que le président de la République a kozala tant on la médiation wana est-ce qu'il kozala au milieu du village toi kolobela bato vérité que bino ba militaire il faut respecter constitution bino boy pourquoi toujours souffrir na ba constitution ba respect constitution avant la position Ngana yebeli président de la République Félix Antoine Tshisekedi ye alobaka mingi ke il faut qu'on respecte constitution. Donc na yebi ke akosenga na bango kaka ba respecter constitution na bango ndenge lobi constitution na honnête ya biso esengeli te moto azwa bokonzi na kati ya mandoki esengeli to kene na ba élection na to yebi te na Tchad kuna soki ya bango eza ke il faut ça la coup d'état pose na menandimi pete parce que lelo yo toza na démocratie il faut tokene na ba élection ma ponami ba ponio soki 5 ans soki 7 ans ndenge constitution na bango salami alors ndeba mais ezate ke okene kozwa mandoki o benga na moninga po yo ya kozwa mbenda ya moninga te wana salama te donc mokonza mboka to sengi na yo okoyebisa bango ba respecter constitution. Voilà, à respecter la constitution, il y a votre ami Moboko. Mais ne pas au niveau, tout à l'heure, quelques messages. Parce que nous sommes en direct, hein. Nous sommes en direct à la télévision. Nous sommes vraiment en direct ici. Nous sommes vraiment en direct, hein. Voilà, donc, est-ce que. Ouais, ça m'a pas. Donc, toko senga na mokonzi ya mboka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a respecté toujours la constitution parce que Wanezali Maloba Oya Lobaka Tamonyo surtout que il faut qu'on respecte la constitution. Donc ezalité Olali Olamuki Okamatamandoki Okanokobenga la moninga te tolingi lisusu ezaleli wana te même pas na biso na Congo la République démocratique du Congo tolobi tokokende na maponami oya kolonga alongi oya kolonga soko olongi yo wana mokonzi soki opoli ezate balobi ke soki opoli okoti zamba oke kozwa mandoki po makabato non pouvoir wana tolingi yango te NON donc c'est-à-dire il faut mboka etambola na ba élection libre et transparente. Donc toke na maponami toponi oyo tokopona po akamba mboka. Ezate ke olamuki yo kamati mondoki o no ngala koboma na kobengana na kangi armée komi yangai na kangi mboka. Non. Mamona tolingi yango te mona mboka tozokene na émission totanga mo quelques messages. Bonjour Ndeko Basile. Bobimi kitoko yona Ndeko Niko Sobamo. Tozali awa na njili. Bolo bela biso makambo ya mvula oyo ebetaki ba inondation makasi. Ah tokolobela ngai Eric. Bonjour Ndeko Basile Sombo Dibele. Biso bana ya Monga Fula awa érosion somo. Pour sa Gentili Ngobila abongisa ville asalaka tirage. Voilà. Ndeko Basile Sombo Dibele, vous allez en direct, vous allez oui, vous allez sima, vous allez en direct, le bel absolu Bakambia, Maïda courant, Toyoki, que Snell, na nouveau DG, va signer contrat, na entreprise japonais Toshiba, voilà, pour la Colande de la courant, ma casse. Moi, je suis Maloba, tu as la réaction à bateau. Bon, to likambo ya mvula nde bandeko langa ya Congo Brazzaville ba mvula ndenge betaki Sombo Dibele kisasa tokomi na être châtiment to dinda
Kisasa linge zinda oyoka kozinda mokolo mbulo ebeta kinde kosombo libele natali kisasa na ngai na yokeli yango pe mawa na leli yabe kisasa mais banika bapesi par exemple balobi Allemagne peut contre inondation toboite ne kosombo libele bandako lolenge bako tonga bandako na mboka na capitale mutu alali alamuki likolo ya terrasse atongi ndako voilà bomoni ba conséquences nango oyebi ke na mvula oyo ebeti oyo ba incendie esalami ebele ba mira mapango ekwei bato bakufi terrasse ekangama moto akanga na ye terrasse akangi penza terrasse atongi na ye ndako akangi bela tunnel donc akangi pe tunnel tozaka kala na ba tunnel. Il faut dire moi na mboka Sobamo que les fautes, les responsabilités sont partagées. Mais dans l'état na biso moko pe yoko mona kalamu ezaliao sombo dibele oki otongi ndako pembeni ya kalamu bon soki mvula ye oyebi mvula wana ebetaki ezalaki na pression ya mai na yebisi yo ngai nazalaki na kapela na moni ndenge mai eza kokita même ndeko na ngai ADT papi Madio epa na bango mai ekoti tina kati ya bachambre et on l'a bien dit donc mai ti awa na niveau moi Nicolas Sobamo chef coutumier est-ce que ça lui dit manque de curage bon epa mosusu manque ya balisage ezali entreprise ozali ko sukola kolongola basalite na rivière na biso bakalamu rivière ebele tout ça kisasa to lisusu topesa condamnation na mboka Jacqueline Ngobila plastique bakobonga baplastique na bakaniveau nyonso likambo akokamwa ezali so tomonaki awa bakomi na bamituka eza koleka kintokos bazokolokotaka babidon ya plastique oyo tomelaka mai mais ndeko sombo okokende na bakalamu okokende na bakaniveau ozomona ndenge bakopale wana etondi le mvula ebeti ozomona ndenge kopale sikoyo azobloke kote ya baterase mai ekoleka ebloke donc moyen eleka ezali mai eleka ezali te mai eza komata likolo déborde batotale ya mai na ndenge ya kosakana te donc baterase ezosimba te yango tozosengana hotel de ville ya Kinshasa bomekana kosala bacurage bokire bakaniveau bokire bakaniveau vraiment bandeko fo bakire ezali pasi mpona mboka eza pasi na releyo parce que nazo mpe baloba nano parce que kirage tozala problème nango makasi mpona nini bozobwaka babido ya mike baplastique oyo ezobouche bagrandes artères eza pasi mpona mboka ndeko Sobamo tosengaki na bango kirage ovd apesa biso chronologie ti lelo ville ezali non curé oyo balingi okosela mwana mboka makambo je alingi ete oyo azobloke bafond c'est que il y a une mégestion c'est que makambo ekotambola malamu te yango mwana mboka alobi avant tosala décaissement des fonds mpona kopesa na ovd il faut totala nini eza kosimba te nini il faut tosala étude de faisabilité parce que ntango mbongo ebima inene eloyo basala kirage te mwana mwana mosa maloba tolobaki awa na podium du peuple oyo ekambami na yo moko kalaka engumba Kisasa na mama Kisasa mama Jacques Congo tozalaki na ye awa kaka na etando na yo eke awa tolobi makambo yango makambo ezosimba te popesa bato misolo okoyoka badetourne yango moni mwana mboka Gilles alingi ete alobi non tomekana koyeba eloko nini ntango tokobimisa mbongo nde koservi na nini okamataka misolo bopesi bato boye apres mikolo mibale misato yoko bafui mbongo badetourne mbongo yango na sikoyo il faut toyeba mbongo bakobimisa mpo esala nini ezala ekende mpenza na misala oyo ekomonana na miso ya bato mais eza teke bakopesa mbongo ekomi moto atie mbongo nde na libenga
akomi otonga bandako ya ye privé donc osala ya l'état akosala na ye te ye akomi otonga oya ye o na chantier okobenga ye boye o naza na chantier na mbuli mais misala oyo bapesi yo bongisa nzela okire bakaniveau yo kosala te mbongo wa carburant otie na poche yo wana na kimbuta yo wana na kapela ozolia na ngulu na mbongo ya l'état na plaque bakomi la présidence na plaque oyo bakomi ministère ya culture donc yango moni ndeko na biso il faut topese coup de chapeau makasi Gilles alingi ete alobi naza na bino mayele liso likolo ya liso yango moi bato mingi oh non Gilles azodétourne oh Gilles azozwa bloqué des caissements non Gilles alingi ete alingi amona vérité amona clair donc ndenge chef de l'état yebisaki abi napesi yo confiance il faut landa vision na ngai yango moni azolanda vision ya mokonzi ya mboka blocage ezali na côté bato babendaka mwa misolo abendi donc azozwa ne mbongo ya leta lokwa mbongo na ye azoteka masanga na ndaku to azoteka mwa ligablo na ye yango moni bato mingi baza kolela tolingi mbongo ya mboka esala misala emonana voilà emonana parce que lelo tozoclotire nanu na misolo oyo etali bunagana après tokokotela kwa mutu mpe tokosilisa na événement ezali le 29 mpe tokolobela mpe sport mwana mboka tomoni FARDC mwa bavancé significative bazokaptike lelo Rwanda leli est-ce que ezali na Rwanda parce que Kagame alobaki ezali rébellion congolaise comment ye rébellion tadi biso akomoto baargument ya ethnie est-ce que ye moto aza na droit koloba ethnie moko epa na biso ndeko sombo même on va féliciter nanu FARDC ndeko sombo dibele d'abord coup de chapeau na entrée ya chef d'état-major général Christian Chiwewe mobali ya solo omoni a commando donc soldat penza nde ye wana alors nazopesa nanu coup de chapeau na FARDC ndenge tolobaki il faut tokende bitumba oyo biso faut tokunda na Rwanda Rwanda faut sentir pendant que non mais là alobaki ezali rébellion ya biso moko akomoko tokosunde non mais nana wanga nana moni oyebi mobali so peti ye likofi ezwi ye mobali so asali wana asoki mpenza eloko donc yango moni tozosenga na FARDC donc na population congolaise nyonso tu toza nsima na bino tolingi donc tina kati ya Rwanda mpenza basentir mpenza ke non babiloko batiaki oh non runagana ekomi mboka na biso donc kokata bafille de fer wako kota ti kuna na kati meme ata kokanga Kagame wana boyende awa peuple alie ata kolia po eza na kanda ndeko sombo dibele mwa mboka mwa moke boye mboka moko lokwa commune ya Barumbu mais mwana mboka tobandaka kaka boye tokomi kokanga lelo kokapture barwandais oyo baza na kati ya rébellion Kagame alobi yo ezali rébellion na ye te ye ya biso moko siko eloko ni etali akota makambo yango est-ce que tokozoka so na négociation to tokoavancer non makambo ya négociation biso tokonégocier su na Rwanda te so moto oseli banégociation ebele aboutir biso leloko moko te mais ke donc boke lelo boyokani nsima mokongo ya baluki atuti nsima mikolo mibale misato atuti yango moni mokonzi ya mboka mpe alobi trop c'est trop ngai fo napunda kaka na yo donc nalembi yango moni population FARDC na bakoko nyonso tu balobi biso nyonso nsima na bino tina kati ya Rwanda pas de négociation tokonégociela bango te tobunda totala sikoyo mobali ya solo nani biso to Kongo mboka mokeme Kongo mboka monene keba donc nayebi si yo ezali masekite biso fo tobunda kaka na Rwanda pour Rwanda sentir pendant que non awa nakomi na danger alele pa communauté internationale ke ngai awa nabebi voilà eza pasi ndeko tolinga mboka botika kodécourager tozwa ndeko tozwa mama Jackie aza en direct mama Jackie bonjour. Bonjour papa. Tozolanda yo en direct ozolaka en direct na podium du peuple yo zali mama ya Kisasa nini okoki koloba mpona bambula oyo ebetaki parce que bato baleli mingi mpona opesa bango liloba
encourager bateau bazala landa ndeko. Oui, mbula beta qui a fait. Et quand la ma bête ma côté mususu. Allô maman Jackie. Maman Kei, tu vois les sous. Allô maman, oui. Vous en direct dans Congo France Télévision. Oui. Oui, mais avant de m'abouiller. Mbula beti est un phénomène naturel. Hein? Un phénomène moko ebeta ba mboka mukili mobimba. Ya mwanza mbena ba na hii. Wa mtu mwa kula mkona tongo tero bakiumbule bete sabatu. Mais le phénomène ndeza awa batunde basala bakomana bayele parce que bakanivo eza puberté ozomona boboki biloko na kanivo mbula tanga bete lele kale mbala moko mbula ekokuta na salite allez sous salite zone c'est bino na mapao eloko na été ya biso c'est ça maman été ya biso. Merci maman, merci beaucoup maman. Ba pesi mbote mingi pa ya ba téléspectateurs na biso. Ok, ça va. Voilà. Tout ça, tu vois, ma maman vendredi, à Gole Capo, pour 5 ans qui est sous Zonga, pour Yazali maman, qui chasse ça, maman et Congolais. Moi, je suis en train de et ça passe. Quoi, mon tout, bande de Ronaldo, qu'en est-il avec quoi, mon tout? Ndeko sombo di bele, kalaka ya ngumba, qui sasa, likambo etali, territoire ya Kwamutu na Bagata, oyo bandeko na biso bayaka na biso bateke toza ko bomana toza ko yeba te likambo mwe uti wapi likambo ebandaki ya moke ekomi ko boma bato ko kata bato biso toza ba bantu na culture na biso toyebaki makambo ya ko kata moto kingo ko tumba mutu chef coutumier ko kata ye kingo ko tumba ye ko tumba bandako ko tumba biloko na ebisi yo bato bakimi na mboka sombo dibele ezali mawa ezali pasi yango tozo senga est-ce que ba imenoir bon biso tolobi boy tozo senga kana moto moko pona likambo yo tozo solution ezaka ka président de la République le seul et l'unique parce que tomoni président de la République ba bengi pona dialogue entre na Tchad. Mais si koyo bato bazo kufa na 27 km. Et pas na yemo koyo na. Ah wande kolanga isombo dibele. Nazo mona ministre de l'Intérieur asa ko pesa rapport oh non la situation est calme. Mais ministre de la Défense nazo dozo yebate ce qui ça théâtre mais président de l'Assemblée nationale n'a pas na ye. Oh non, la situation est calme. Sombo bato bazo kufa chaque jour na mbaka. Yango e combien na mbaka? Batuazo kufa et combien on a doumi yao batuazo kufa yango to senga kaka les seules solutions président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le commandant suprême kota likambo yo batu basili na ngoko combien de fois c'est côté que non mais président de la République azo pesa ka instruction et pas ya ministre de l'Intérieur yango mo na sengi na ba député national ko bazala kati assemblée nationale. Tout le monde a le maseki, mais il y a quoi moutre ezali non, Mbanka ezali déjà Kinshasa. Pas tout le monde bomana. Donc biso na bayaka, tout ça ko yeba te likambo. Allons de go. Bonjour Ndeko, biso mama ngoko waya. Obengi biso wapi? Na bengi bino justement na monga fula. Na bengi bino à propos ya makambo ya oya biso ya président na biso. En tout cas, moka na biso pesa eza bala mote. Na lanzo to ba moka bonga kota na ba pays étranger wana. Asi sa to ma bezana ka moka na biso bongo abima libanda ya étranger. Ambo ko ko te place na ye. Bonga la na o itikani. Na bengi bino na monga fula. Merci Ndeko. Ok. Voilà. Tout ce qui est même babé ngaka biso. Moi na ça passe. Bande ko ba ko lela. Vous les betaki. Bande ko ba ko lela makasi. Et ça passe. Soit malo. Bon, on a likamambula avant na kota yango ngai nazo senga sikoboy. Nazo senga na mokonzi ya mboka, président de la République. Nazo senga na ministre des Affaires sociales. Coup de chapeau d'abord na ndeko na ngai le questeur papier piana na geste salaki ya ke ko tika ba vivre frais et pas bandeko oyo
bazali okima na kwa mutu bo babimi côté ya likolo kuna bazana maluku bato batondi tala mamvulo ebeti oyo bato esika kolala ezali te na bana mike na ba mikolo papa ya mikolo mama ya mikolo kolia ya malonga ezali te ya tosenga na gouvernement vraiment bosala effort na mikolo koya sombo libele masango oyo bakonaka na pona tolia na bonne année masango moye bakona ezate bato bakimi nyonso tu na mboka bango nyonso baya na kisasa mais toza koyeba te abelo exode incontrôlé sikoyo tokosuka wapi zamba na kati ya plateau bato bapoli mikuwa na kati ya banzela boye cardinal mbongo auti aleli amerikambo euti wapi est-ce que ba rebelle rwandais bazana simana bon toyebi te wana ekoyi makambo ya gouvernement tozosenga nde na gouvernement mini yango moni sombo libele nga nazozonga kaka na assemblée nationale président de l'assemblée nationale Mboso Kodia Pwanga yo likambo yo mto bandaki yango yo mto bandaki likambo yo olobi ote eza nango conflit ya les deux ethnies mais au monde siko place moto epeli ozoko koboma moto ote tokosuka nango wapi bandeko basili nyonso na balipoto mususu omona 27 morts bakoti boye baye babomi 27 batumbi. Monsieur le président de la République Fachi Beton ozali wapi à 0 mètre la Kinshasa mboke ziki avant que nena makambo ya Tchad kuna président de la République vanda ozo solution na makambo en direct. Bonjour mon mboka comment nani bonjour mon mboka Tony obengi biso wapi non la bengi bino na commune à limité olobi ni bona mboka na biso na ndenge mbulo ebetaki mwana mboka Tony bakonzi ya mboka babongisa balobaki kini bopeto tomoni bopeto te bopeto bango balakisaki tomoni yango te oyo ya liboso bango bazotala nde kobuka bandako me bango balakaki biso bopeto yango basali bopeto te mbala nsima babongisa vraiment bambula esili te bambula eza ebele ezoya merci mwana mboka bongisa vraiment malamu merci pour la contribution na oliko bakisa so mpona makambo bale na ekufi na mboka makambo ya bale ezotomama te parce que il faut bachampionnat ezonga mpona tokende liboso bachampionnat nyonso ndeko Constant Mari akunda nyonso na mabele si lelo ezotambola te. Merci mwana mboka voilà wana ezali mwana mboka ndeko Tony abengi biso depuis Njili voilà merci mwana mboka zwala maloba rapide eza pasi kwa mtu ambongo akiditi na kukuna pourquoi ba congolais est-ce que ça dit guerre ethnique toi elle guerre ba nde ba Rwanda ba si magere wana sombo bele kala ke ngumba kisasa ngala zolela ka pa moto moko kaka président de la république oza wapi Fachi Beton ozali wapi belele Fachi ozali wapi bato basili kosila bandeko tozaki na bango toboti na bango tobali bango pe babali biso toboti bana ebaluka bakoma koboma biso yozali mutege est-ce que mutege azalaka peuple violent est-ce que peuple yaka bazalaka ba violent mais tozokamwa sombo libele sikoyo babetisi biso mitu donc na muyaka na muteke tokomokima biso nyonso nzela moko omotala nani mais yo mpe nani mais sikoyo monguna azala kati yango moni tozosenga kaka na mutu mosusu te po tomoni batéâtre eleki ebele sombo libele tokende pa président assemblée tokende pa la président sénat donc toza kobaluka kaka ministre intérieur mayele esili ministre ya défense mayele esili donc bazoyeba te sikoyo tokosala ndenge nini tozwa ndeko mwana mboka obengi biso boni mwana mboka bien oyolanda biso en direct tozoloba be makambo etali ndenge mvula ebetaki makasi
na Kinshasa nzele za la quitté ni le rôle pour la autorité moi na mboka bon na koloba mpona baautorité basala makasi mpena babongisa banzela babongisela biso barivière et c'est tombai kutu ntango mbula wana ezobetaka nauta kotika ndeko na nga moko na aéroport ozonga na nga nautela sendwe nakoti kota mai ya kalamu mais non donc entre kalamu na nzela wana tolekaka ya au bord de la rivière wana eyebana te wapi kalamu wapi nzela donc inondation totale total donc nazoloba na vice-gouverneur oyo batie na sika olia alukaka bukaka biloko bato na nzela bato bazoluka badébrie merci mwana mboka opesi sokomo nani komonaka Fabrice ok ndeko merci vraiment obengaka toujours ezali émission na biso ok merci ok voilà mwana mboka fa maloba susu mwana mboka nikoso bamo ndeko sombodi balobi ndeko na yo nalobi je koko fale kobuka biloko kobuka ajawa o abengi bamama basangana contre André Kimbuta o bazobuka biloko na Kingabwa lelo ye moko bi mobuki bon kobuka sombodi bele komoni lelo yo soko leki na Koweït oyoki na mawa bandeko na biso ya Koweït oyo yango moni to ya kuluna matiri su makasi mwa bana oyo bazali kosala mwa misala na bango kobongisa banini oyo mwa batelefone bakomi kotelema donc tambino bozobuka esengeli bopesa bato esika ke zando yango babuka te banda babuka zando toyokaka ta lisolo ya zando te donc tozoyeba te bakonzi na biso bazaka so balamuki tobuka oui mais kobuka d'accord toboyi te mais botie bato sikoyo wapi c'est ça omoni sikoyo nde mboka ekomi yeke bato bakomi bitekateka donc amoni ete esika moko boye aye ateki donc ebongaka ntango bozobuka bobongisaki bato esika naye tobuki bino tokotia namoni ndeko azongi alo ndeko oui molobeli ya mboka obengi biso wapi komonani nabengi bino na komi na bandalungu akomonanga Fabrice nalingi koloba boye kisasa mboka mama badebuyaka na kalai ngao kalai technique misala eza ebele na mboka te mokonzi ya mboka nani oyo jekoko mulumba ayeba ndenge osala mosala misala osala eza yango wana obongisa bawileri obongisa barivière wana ona ota koleka ndenge inondation ezosalema ke kobuka bisika bamama bazolukila bana mbongo biso bilenge tozolukila bana na biso mbongo futa ndako ntango obuki biloko ya bato obomi bagarage ya bato bamekanisien wana bakoma nani bakuluna mwana mboka na bino boza balobeli ya mboka bolobelaka biso bamekanisien wana oyo bapanzi bagarage basimba machete batelema na kwani na kongo eza misala eza ebele te misala ya kosala nde eza yango wana eza te kobuka biloko bato na nzela wana eza mosala te babongolisa biso banzela babongisa batema babongisa bamakada babongisa bakanivo donc babongisa bakire barivière misala yango wana eza te kobuka mwana mboka so maloba merci ndeko Fabrice avec zo depuis Bandal mwana mboka so maloba eza pasi sombodi bele ngai tolinga mboka Congo na biso Congo toana mboka mususu te toaka na mboka oyo bakoko batikela biso oyo balanga nzembo bayembaka wa Congo nde Congo mboka ya bakoko il faut tolinga Congo mboka na biso batie yo wana diriger ville tobongisati ndeko clôturer dans affaire ya kwa mutu bongo tokota sikoyo parce que toza na culture pe tokolobela po baliwe ezali mibale mobimba caporal mulumba oyo basabote ye mwana 5 jours azaka na morgue basabote do komana na gouvernement primature soni hôtel de ville babourgmestre do basabote caporal oaza kobina boye makerepa abina boye boyebieti basabote mwana mboka zo maloba et puis le belabeli wa Verkis toki 2 millions de l'OF bima est-ce que papa kunda papa Verkis vaut 2 millions okunda ba armée
bavio kuna to bakundaka mutu nde tokundaka mutu mpona kosukisa likambo kwa mutu ndenge olobi nga nazosenga na ministre ya justice tozomona bokangi bato o bayaka o bino bokangi bato ebele bakangi bango mais tozokoyeba te bazosambisa bango wapi botie bato yango wapi tozoyeba te toyokaka bakangaki 50 bakangaki 20 bakangaki boye mais tozoyeba te yango tosengi parce que bafamille ebele bandeko na bango bakufi balingi bamona surtout Saddam wana Saddam azosala terre na kote ya tuwa kuna na salongo Saddam bokanga ye boya bosambisa ye bayebisa biso banani bakomanditaire ya makambo ya massacre ya kwa mutu na bagata bandeko na biso ya oyo wazali kosala théâtre awa Murumba tozali kotale na babosanie na mboka na studio Mama Ngebi donc esengo na biso na mboka oyo ndenge tozoloba boye basombo dibele wana malamu soki okufi makambo nyonso ese nini ekufi tozosenga na ministre ya kitiba baza eloko na bango sokoda lelo 1 mois na 5 jours ebembe na monde artiste munene oyo toza kotala biso nyonso mokolo ya samedi boye bovandi na télévision Mama Ngebi bozotala bango na caporal danga banani ezaki esengo mingi mais ndeko wana kufi 1 mois et 5 jours na kati ya morgue. Monsieur le gouverneur de la ville Gentini Ngobila Mbaka zala proche na bakinwati baflater moko omoni eloko ezoboma yo ya un groupe ka so baleki na TV ngobila donc yo moyasala mosala eza te yo koti na be ya sentiment wana zala proche na bakinois wana bogatozwa ndeko na biso Chaka Congo oyo azali kobunda aza kobunda mpo bakunda ndeko na biso papa na biso Murumba. Allo Chaka Congo, bonjour, vous en direct. Éveillez la population pour les Ghanais parce que tout le monde bunda pour l'enterrement na ye et les Ghanais ont dégainé. Je remercie le gouverneur de la ville de Papa Sadeli Ngobila. Oui. C'est grâce à lui à Kinshasa. Mais Murumba il est déjà de malade. Suite à une compensation de la famille naïe. Allô? Voilà, mais ma carrière sur le wapi. Allô? Oui, allô, on est en direct. Moi, je suis en direct. Allô? Oui, allô, on est en direct. Voilà, tu peux récupérer si maman on a beaucoup de maloba parce que moi, on a beaucoup de Chaka Congo so bunda. Si le lot 1 mois, dans 5 jours. Allô, Ndeko? Allô? Oui, allô, Ndeko? Nalobi boye. Vraiment, c'est très triste. Ndenge Murumba basaki en 4 ans à Côte d'Ivoire. Tobundaki azongi Kinshasa grâce à Papa Gentili Ngobila. Tant azongi déjà malade. Il fallait vraiment aller à l'hôpital, mais il s'en a pas quitté. Mais les lots, Banda Kamon Kufa, presque. Nous avons eu la couvrir la ville de Kinshasa. Nous avons eu des décisions. Voilà, là ça se dégrade. Abi quand même a eu des décisions. Va débloquer. Apparemment, tu évites de débloquer 10 000 ou 15 000 pour Bakoundé. Mais ça fait 1 mois. C'est quand même pas gentil, mon amboka Nico Sobamo. Yango moni likambu tozoloba. Tozo senga. Omoni ndekwa kufi. Ça fait 1 mois et 5 jours. Kala oyo. Et l'autre ezali. Aza artiste mouné. Voilà, pasundela ki. Donc, il faut que batu baloba. Bon, mbongo tango ko bimape. Il faut biso to ali wana podium du peuple lisu likolo lisu
ezali te koma na mitu ya bato o ba devient mbongo boy o ba sali boy donc mokolo gouverneur ko benga famille ndeko Sombo Dibele yo zali podium du peuple naza lisu likolo ya lisu donc il faut tout monde clair poto kunda ndeko na biso akene na boboto akene kopema na kimia azape na bana azape na famille merci ezape mbongo wana koma na ba poche ya bato wana tozo koma na suka émission donc toko senga na bandeko nyoso bazana bolingo ya Caporal Murumba surtout mwana mboka Fali Ipupa to senga na yo mwana mboka Gilles Lingete mwana mboka Godard Motemo na bocha maboko bocha poids to tire la gante gouverneur parce que lelo dit ça dit 40e jour au lieu de ça 40e jour na yembe to tire aga la mort na vya baba kunda Caporal Murumba premier ministre la modi président fa kota makambo soit Fali Ipupa kota makambo Fali Ipupa kota makambo beti 40 jours ba ndiko ça démarche ba lembi mwana mboka tsaka ko ça démarche lembi ndeko bazo kunda verkes il pesa icône mais 2 millions to 2 millions fait bima mwana bob c'est qui a reine Elisabeth Tony bon verkis azaki artiste monene lisusu na mboko oyo asala kombo boyebi donc il faut pas kunda vraiment na ba norme nyonso tout oyo bakundaka artiste na mboka nde bakunda ba madilu nde bakunda bato nyonso tout ba wemba ba bato nyonso tout ba beka liboso donc osenga na comité d'organisation basala organisation na madame tu gagner 10% ah makamo ba 10% oh tu dans la pompe funèbre voilà $200,000 bon musu ba devient bon ba ba tiki mbongo oh ba devient bon assez mis sport ah donc toyebi makambo wana donc ya mari bisampe bale bambongo ba yiba ya dadi di kambala yango moni biso ko journaliste na ni Evely Kamolo Lopez donc ba mi yiba donc bango bala so ba yokaka mbongo ebimi bango na kata commission na basali oh to benda na 3000 to benda boy to kunda kamonga na mateka vient na biso la kimia akele opema na boboto mais eloko kana ngina bakisa pona ko sukisa rapidement le 29 parce que tu côté de la culture le 29 bana kisasa o ezaki sasa na biso bino ba chef continue bolomini tolobi bazo senga ba vidéo mbule beta non mboko ça ba nalobi Sombo Dibele motema mabe futaka te tolobi boy so mbule ko beta yani nzambe oso mona mbule za ko beta na komina ya Kasavu mais la stade de Martyr mbule zo beta te bato bakoti bakela osepela ezali fête mona ayoksi alongoli biso soni ta so sila bosila botika za tana ye abeta miziki ba congolaise na ba congolais nyonso tout na ba ndeko nga Brazzaville ba ko katisa ebele plus de 4000 personnes po bazoya coup de chapeau na général Faustin Nyakekele atindi délégation alobi bon ba billet ngona merci na Godard Motemona grand frère propre abi Kisasa obiso batata ya Kisasa na ba mama Jackie Kongo tolobi mokolo wana eza mokolo ya fête okela na libongo ya Kingabwa somi mongwele na mpongo vandi wana na kati tosengi na gouverneur tiebiso batono ya Kisasa bopeto poto kobwaka matiti tozo wana toza kobina voilà c'est par ces notes que nous terminons cette émission. Bon, l'histoire Mboula, Tobobo Sanango, la fête Moulungue, chaleur, aigle. Voilà, c'est par ces notes de 29 octobre qu'Ava Fali Ipupa livrer son concert, un concert national. Mesdames et messieurs, tenez-vous bon, nous sommes ici à Bunagana. Armée! Feu! Armée! Pied! Attaquez! Rebelle à Bunagana. Mon amboga. Nicolas Sobamo. Qui peut rebelle? Kate! Tout! Il est fort. Mais il est technique. C'est